Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Émission 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Tokolobela Sije Kaka Moko. Voyage au président de la République Nabiso Fachi accueilli na Rwanda parce que Boyebi Likamunyo surtout il y a président Nabiso Komakara polémique. Yango wana 5 minutes avec César Ngadi to tikarate batuba polémique na place oyo polémique et sengité ndenge na sarabinoka ke 5 minutes ezali cours ya éducation civique to tika batute parce que Congolais comme un civique Congolais a comme commissaire moko amnésique donc to tika ka jamais bah n'importe quoi et l'Obama parce que photos ala vraiment focalisé na makambo mboka tâche ezali très difficile pour la présence de mentalité à Congolais beba il y a de cela 32 ans 18 ans à Kanambe ça fait 50 ans donc il faut makambo malembe donc bon constater que tâche ezali facile pour la présence de donc il faut so faciliter tâche to aider pour to s'en sortir na makambo oyoto zali na yango donc avant na banda émission nabiso ya lelo nazali ko présenter ba sincère condoléances nangai na master nangato tanga banda école primaire donc banda pensa école primaire na coupé tito koliti lelo tozalaka kaka ezalaka sengo donc toko pesa grâce na nzambe ke abombi biso donc vraiment master nanga wana zalaka na Londres comme on a Marco Kitenge donc na chik tondo benge Munongo Sele Boniface Munongo Sele donc vraiment azali na sango moko ya bien te donc awiti ko kufela mwasi na ye o na bino na photo bozali komona donc maman Laurence donc Kitenge awiti ko tika biso dimanche na Londres donc vraiment to sengi na batunyo surtout oyo bayebi ndeko na biso Marco Kitenge ba bengaye ba présenter ba condoléances parce que ça facilité donc vraiment équipe Mobimba il y a Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi bah présenter vraiment bah condoléances le plus attristé na ndeko na biso Marco Kitenge na kati ya Londres oyo awiti ko bungisa mwasi na ye mama ya bana na ye donc ils allaient vraiment faciliter donc beaucoup zoa bah programme mieux surtout par le biais il y a émission Nabino 5 minutes donc vraiment Marco Kitenge mastanangai je sais vraiment aux allez ko sentir na moment au courage mieux surtout to le baraka ke ezali nzambe mutu apesaka yepe mutu azwaka donc vraiment une fois de plus toutes mes condoléances vraiment na makambu oyo et elio yebarake tozali ko partager peine na yo. Après wana boyebi que ça sera toujours facilité na ko enchaîner mais il faut tout enchaîner parce que les allées émission donc vraiment donc to ko enchaîner kaka parce qu'il faut tout enchaîner donc ndenge na ebisa bino 5 minutes à lelo to kolobela makambu oyo etali voyage oyo présent na biso a 8 ko kenda partir dimanche na Rwanda peuple congolais to tika ko polémique na ebisa bino FARDC na biso ya mbala oyo ezali FARDC oyo ya Kanambe te FARDC oyo ya mbalo ezali ya Kanambe te donc botala bino moko Kanambe nazola kisabino Kanambe bilongia boye boko ndima te ezali congolais bino moko boza otala mutu boye akoza la congolais te puis ba présent boye to bando mona bango donc na ba pays moko ya kala donc ba Burkina Faso ba Tchad ata kokuni wedei oyo ya Tchad oyo azali ki marque Kanambe te botana suki na mandefu na bilamba lati ata Congolais ko somba païne ako lata boité donc botana président au face à boy ako zala congolais te puis ako za l'esprit à bien te yangna bomoni président au tozu sika mwana kin mwana mboka donc papa na mama to yebi yangna moni ati ba soldat na biso oyo ya biso ayebi ke ba soldat na biso baza ba congolais fo baza na ba conditions bien yangna bomoni ndengi ba komi ko beta ba rwandais donc ezali ko sakanaten nazali ko lakisa bino preuve à l'appui parce que mukona ba bamsu ba lobi oh César Ngadi ozali ko loba makambu preuve za te bino bokaze 5 minutes na ko loba ba n'importe quoi nazali ko lakisa bino ponda yam bino ke ba FARDC ba kangi donc ba rwandais donc ba place ba bandeko sala ba usine na bango ya kosala donc ba bombe artisanale donc botala na ba photo nazo lakisa bino moko bozomona ndengi ba kangaki place oyo ba kangi penza ba miliciens ba 16 ba kangi une centaine
des milices ya ba Rwandais pour bomona ke FARDC ezali ko bunda penza ndenge ezalaki kala parce que ezali jeté ou ezalaki kala na air penza ya général Mayele donc asali 2 jours à traverser du sud au nord à traverser Rwanda yango na bozomona Congo ekomi kozonga na force wana ba soda na biso bakomi kozonga na force wana grâce ya ba condition baza nango ba minduki ya bien kolia bien kolala bien ndenge ni bakoki ko bunda te donc vraiment totika ko polémiquer parce que président de la République a Keikuna sur invitation sur kaka évolution il y a gouvernance il y a Afrique ba bengi ya Keikuna a Keikuna il faut akende et puis azali ko en profiter pour asolola na Kagame pour ayebisa ke omoni masolo bandoko leka eza susu ndenge ya kalate FARDC asiko eza sikate donc keba pilamosi keba pilamosi keba donc ezali jeté donc yebaka ke soki osakani mbalo tokokanga Rwanda na 2 jours tokangi yango nakanisi bozomona ndengi atayo mo bato azo polémique sur photo bozomona teke Kagame azosala ba sourire jaune ya mawa na neti mutu akwei na vélo donc soko kwei na vélo zoseka me ozoyoka pasi donc ake komona ye basololi makambo oyo ayeli kuna oyo bainvité ya makambo oyo ya Afrique mais alobeleli ye po ayeba mpe makambo donc ndenge ezali donc il faut qu'on kende au beti mutu okei sur place expliquer FARDC ndenge na yebisi bino ezali FARDC oyo ya kalate ezali FARDC oyo ya sikoyo donc bozwaka polémique te yo Félix Antoine Tshisekedi akei sikoyo boyebi eke azali na Kenya donc na Nairobi akei ka masolo ya mboka ndenge bazali kobenga parce que mboka na biso boyebi ke mboka na biso ebeba banda kala mboka na biso ifo ezwa temps nazali kolakisa bino botala sénatrice oyo botala mboka na biso niveau ekoma kombo ya sénatrice oyo ezali Pauline Mona mais botala vraiment na nini na ye oyo avandaka na Sénat kuna bakomi kombo na ye donc ya surnom na ye ya sobriquet na ye olie bakomba kombo na ye oyo solo bakombi Mona Lux donc sobriquet na ezaneti ke donc donc zaneti kimbuta aye wana oleba komandre kimbuta bakomi au sommet donc botala sénatrice o kombo na ye on appelle ça bino botala ti penza soki Mona Lux soki nini donc pobo mona niveau penza mboka na biso ekoma eza place moko donc Sénat oleba koma kombo mutu penza kombo na solo bakomi sirno donc botala vraiment pasi na mawana motema ba makambo boye vraiment eza pasi vraiment bato baza omona neti mboka na biso eza kaka ekobonga kaka bolobi ezali likambo ya temps donc na yebisaki bino tout au début que président na biso azali sikoyo na Rwanda donc nazali kolakisa bino arrivé na quelques makambo asaleki na Rwanda na image bolanda bino moko arrivé ya président de la République na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Rwanda. Assurer le leadership au niveau sous-régional et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, telles sont les motivations de cette deuxième visite officielle du chef de l'État en terre rwandaise. Accueilli à l'aéroport de Kigali par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussitôt pris la direction de Masaka au festival des idées des Koussi où l'attendait son homologue Paul Kagame. Dans l'auditorium de Intare Arena, le mythique siège du FPR, le président de la RDC était choisi parmi les panélistes de notoriété pour réfléchir sur ce que sera l'Afrique dans les 60 prochaines années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le premier ministre honoraire du Kenya, Raila Odinga, les chefs d'État, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont tour à tour donné leur vision sur l'Afrique au regard de nombreux défis de paix, sécurité, développement et bonne gouvernance. Tous sont unanimes que l'Afrique est un continent d'avenir au regard de son énorme potentiel humain et environnemental. Tous rêvent une Afrique unie grâce au programme intégrateur dont les pionniers restent les barrages d'Inga 3 en République démocratique du Congo. Grand défenseur de la zone de libre-échange, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur l'adhésion de la RDC à la East African Community. La demande d'intégration a obtenu l'unanimité des soutiens des États membres. En tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour entre plusieurs communautés politiques et économiques régionales. Et donc, nous nous sommes dit il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest, et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités.
Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussé très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. Considérés comme les hauts lieux de réflexion et perspective, les festivals du Dédékoussi a le mérite d'éveiller la conscience collective sur le potentiel du continent africain et dont la République démocratique du Congo a un rôle non moins important à jouer. Donc bino mo boito mona ndenge na lobby donc to tika ko polémique donc bokanisi ceux qui ezali diplomatie ezali politique Félix Antoine Tshisekedi a okendaka Rwanda te parce qu'il a rien à foutre de Rwanda mais etanga mindengwana te etant kala boyebi ke biso na Libye donc Mobutu na Kadhafi bando simba te mais boyeba ke chargé de mission chargé d'affaires azalaki na ambassade net azo représenter ambassadeur parce que diplomatie et sengi ndengwana donc ceux qui Félix Antoine Tshisekedi akekuna akeipo na makambo mboka ba invité et puis bo kansate que politique makambutu balobaka boy politique ozo sekisa mutu mais na se ozo saliba masolo politique c'est comme ça et on a beau mona alem so côté politique bato bazo ba politique bato ba kufaka na yango politique ko kansate que bato balobaka on a mona mutu mso poser question mona politicien zo sa langue de bois à lobby no ebele mais à lobby rien opposer question à lobby à 3 minutes mais à lobby rien mais zaka pour question et les cas c'est ça la politique donc siko nazali ko laksabino parce que moni devoir de mémoire zo zala kaka surtout na ba politicien na biso devoir de mémoire et kozanga kate donc nazali ko laksabino botala ba politicien honnête Makila José Makila oya bandaki ko loba tant ba pesier pouvoir a pesier poste tant ba pesier poste a bosani makamba bandolba donc boye baka devoir de mémoire on a 5 minutes avec César Ngade Zozongaka bolanda bino moko devoir de mémoire ya lelo to tieli bino ya José Makila. Ils ont reproché Joseph Kabila Kabange motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Ils ont reproché à Soukapé à grave violation en constitution. Très respectueusement rendre un vivant hommage à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui, dans sa vision éclairée, s'est engagé à doter notre pays des infrastructures aéroportuaires modernes. Soki mutabimi lelote akoli ate. Et pouvoir salignon et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini. Donc pouvoir asali yango sciemment pour rendre batu esclave libumu na bango pour pas ko revendiquer ba droit na bango te. Projet de construction de la nouvelle aérogare s'inscrit ainsi pleinement dans cette politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État en vue de conduire résolument notre pays à l'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. L'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je suis heureux de vous informer que sur
instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il faut Joseph Kabila Kabanga Ebake. Awa, Congo est monarchité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda apesa accord. Soko ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda apesa accord. Le problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc ndenge batu bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. Je voudrais une fois de plus remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette énième œuvre. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir oh ya yo contribution ya yo po somba masasi wana eba na kobeta yo na nzoto boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans to boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo kabwana mobulu ekota po Congo ekabwana biso toboyi yango tata moko mama moko ekolo moko yango tozwi yango awa ezali mukolo monene pona ko boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler. Quand je fus gouverneur dans la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci. Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Peuple congolais, boye ba ke mbongo na bino ba contribuable. O Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et peuple à reprendre acte. Nzambe peut reprendre acte. Pe même ceux qui tokufi ba ko juger biso ba nba tekamboka. Kobosa nangote. Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Bah vous allez juger. Donc bino moko boyito Yolanda ba politicien na biso donc congolais a pasi na ma na motema bolandi bino moko José Makila za koloba donc natang ba pesiye poste ndenga changer a komi ko benga kanambe Sisabudimbu donc bino moko bomoni changement
donc ndenge zali yango na bomona pe ba chibala ndenge ba balukela ba katia ba masolo donc bato bazo vanda na papa Tshisekedi na pembeni tongo ba pesi mbongo azwi mbongo abosani makambo bandako loba mais boye ba devoir de mémoire ezozongaka na ba 5 minutes ya ba politicien nyo surtout pour bo comprendre bango parce que bato tout bazali ko loba o balobaka o bazana ba politique na bato basali ba présentiel mingi ba plupart tout bazana ba liana kanambe baliana kanambe ba fakola mbongo ya peuple congolais na kanambe ndenge kaka président de la république na biso alobaki donc batu tu wana CPI ko salama na mboka na biso ba koza juger mutu oya ko iko beta tolo maboko pembe ezalika Félix Antoine Tshisekedi oya sala na kanambe te oyo aboma batu te oyo alia mbongo ya peuple congolais te ye mutu ko iko beta tolo ya wana pe bomona ke nzambe ayokela biso nzambe alingaka biso apesi biso présent oyo il fallait tozwa na mboka na biso donc avant to suku cette émission parce que to komi presque à la fin ya émission na biso nazali ko betaka c'était visite ya président de la république ndenga kei na Rwanda ezali sur invitation pour na gouvernance kaka ya Afrique il fallait ba vendre lango na batu musu ba bengi président na biso parce que azali exemple type ya ba président oyo bazui mboka avec démocratie à koti azali ko bimisa bat na baboloko oyo azo sala makamba président mususu ba sala raté donc ezali te ke bo polémique soki ndenge nini donc bo yeba ke président de la république a ko lobaki po a libérer mboka na biso na kota est akoko tika molimo na yepo na ko libérer mboka na biso oyo azo sala congolais mabe président na biso aza congolais akoki jamais kolinga yebo kansa te ke président na biso ezali ko seplisa ya kendaka Rwanda ezali ko seplisa ete mais diplomatie politique soki sengi ndenge wana okei mena sa motema eza masolo mususu donc peuple congolais tous a focaliser na makambo oyo important nakanisi président oyo avandi wana ba anekuta sali ata anete biloko azosala nakanisi soki awumeli akosala makambo ya malamu ezali komona na penza na miso ya bato donc yango na lelo 5 minutes lelo ezali kaka kobeta sete na vraiment na voyage à président de la République ndenge akei Rwanda donc le to bazali na Kenya donc vous allez ba visite oyo baza ko benga kaye pour aya parce que azali président oyo azali vraiment aimé partout dans le monde ezali exemple penza type ya président oyo azubo konzi azali ko sala makambo na ndenge ya normal yango na ba mboka nyo surtout ezali ko benga et donc na komi na suka ya émission lelo ndenge na yebisa rabino ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, donc pourquoi pas critiques, donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube et sur notre site, directement sur notre site kleboaoriginal.com. Donc vraiment, boyebika ke soki na komi na suka ya émission Nangai, il y a 5 minutes avec César Ngadi, na pesaka, ba mbote, ba remerciement, na base, parce que base, il y a un simba, masolo, na bandara toujours, na honorable député indéboulonnable, Ziko Mayele, il y a un exemple type, il y a député, il y a solo, il y a moté mamalamu, na kati yamboka na biso, yangana tolbaka, Ziko Mayele, le député indéboulonnable. Ce qui n'a si Ziko Mayele, na ki un exemple type, oh, il y a ba jeune fille, il y a ba jeune, oh, ba botama a, bano, ba botama a, mais, ba kota na kati ya masolo ya 5 minutes ba kota na masolo ya mboka oleba zalaka na masolo ya kati ya mboka na biso oleba na masolo ya mboka oyo ba botama ya France mais bazali ko sala souci makasi po na mboka na bango na sali allusion soki na lobibo na sala toujours allusion na la petite Nasha Lukombo oyo azali na kati ya Lille ceux qui nazali toujours na bateau bazali na idée toujours ya kotika mboka te nazali kolobela donc conseillère régionale Mama Mati Kenya donc yé a tika mboka te mais azali conseillère régionale ya Île-de-France awa na kati ya mboka oyo mais asalelaka toujours mboka na yaza na souci na ba projet ebele po na mboka na biso ya Congo po bomona ke vraiment donc amour ya patrie ezali eloko moko malamu donc ceux qui natangi Mati Kenya na robosana te oyo bazalaka na ye pe basalelaka kaka mboka oyo pe basalelaka pe mboka ya Congo donc Brice Mpiana na kati ya Greni ba mbote bele bango azali muninga ya Dudu Swami Dudule banda kala donc soki ye na tangi ye na robosana te lolo munongo na kati ya Bruxelles na monaki ya utaki Bruxelles ayaki matanga ya Dudule awa na kati ya France po bomona bolingo ezali makasi donc nazali kopesa pe mote kuna na Paris na maître Tamar na monisu bazuba coupe belle mikolo yo donc maître Tamar azali maître ya solo oyo continue aka musala ya ki maître ti awa salaka
donc apesaka bacours ya ba arts martiaux na bana ya poto na batutu ya poto, donc azali maître penza ya solo. Donc na kopesa mbote na bandulis musu ba bandulis balobelaka mboka te, mais na un exemple type ya Iko Inola, donc quoi simbaki donc le collé, donc ya kati ya viva la musique, donc andoko bwaka batu tina kati ya le collé, donc awa azalaka na Hero Disneyland bande banda asalaka kuna tile lopo na relaxa ke batu mususu viva o baloba oh viva viva bazali bato mobulu bato sérieux bazalaka, donc neti Iko Inola azangaka 5 minutes te avec César Ngadi. Iko Inola ba mbote na yo ebele, donc merci beaucoup na fidélité no na 5 minutes na keya wana kati ya base ya côté ngana zalaka ba petit nanga penza na kati ya ceinture, donc nazali kopesa lourd waje, donc lourd waje ba mbote ebele petit nanga benga mais toujours attend ya ko solate, donc lourd waje ba mbote ebele soki na sisi lourd waje, donc na ko pesa mbote na masana e kams, donc bazalaka na e kams mayal na keyi siko na kati ya 94 na Chevilly la rue pour na kopesa papa Mozart na mama Véronique yama ba mbote ebele, parce que bango bazali vraiment balandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi pour bazali pe na souci makasi ya mboka, donc vraiment bazali na souci que mboka na biso ekende liboso, vraiment ekokende pe liboso, donc papa Mozart na mama Véronique yama, donc bozala kaka na espoir que mboka na biso ekobonga, surtout avec président Nabiso Fachi et Kosimba pe toyebike et Kosimba na kei na Belgique na kati ya Anvers pour na kopesa tata mwasi Kini na mwana na ye Mafioti Kini bango ba vandela ka 5 minutes soke leki batalité bakokate, donc avant là il faut battre 5 minutes avec César Ngadi, donc merci à trop na fidélité na bino, donc Mafioti Kini acha nga sou tembete parce que ya bando cha tembeka la mer moni musala oyo facha zali ko sala alobi non César vraiment dekonanga ozali na raison tozali na sima ya fachi po mboka na biso e bonga. Donc na zongi awa na France pour terminer na keina freine pour na kopesa Guy Yamayama ba mbote belé, donc pour la fidélité na 5 minutes Guy Yamayama, donc azali toujours ba master kaka ya Doudou Swami Doudoulé, donc vraiment merci à trop na fidélité na bino, donc vraiment ezali sengo mingi ndenge batu nyoso tout ba comment kolanda 5 minutes parce que message ya cours ya éducation civique ezali koleka malamu. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami et derrière la caméra, c'était Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokomanke était Fozo Masolo, Nampunchu, Penadikosi. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet na Sepela TV même mabiso ndongo zo mabiso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.